Bonjour, Batounion surtout au Wadinga, Fabousi Dibassan en parle dans le monde. Voilà, artiste et la bine Fabousi Dibassan dans la carte royaume du Maroc quoi. Mingi Tozolo Belaka en studio. Studio là qui retard en coronavirus et si c'est là mais dans moi ça dit grâce. Si c'est là bas studio stylé. On a un album à 12 chansons non ça 4 chansons déjà stylé. Et on a eu n'a représenté bien une chanson manque déjà. Oh et Sili, Karaté clip longue bima pour nous ça le système dans nos boîtes à 3 clips. Sur 3 chansons déjà Sili, mais le on est représenté bien une chanson manque. Après semaine prochaine, on va se représenter bien sur 2 chansons etikali. Mingi na pesa ramtena. Ser nanga on soutenir nga na carte à Londres, ser nanga Charlotte Pigeon. On va soutenir nga ipotina za boye ba chapeau oyo et ça ser Pigeon à Londres. La coste autour, on montre autour ser Pigeon à Londres, ser ça la ngana za ser Pigeon à Londres, ser nanga Brigitte il passe, ser nanga Chantal il passe. Ya bino ya meska bozali, on peut s'emboter na vient nanga pour tout mon parti bi, vient nanga ige mwande, mettre d'acide dans songa, mettre d'acide dans songa, regagne bi mi afima na mbele pena oso na kata Paris, na bosanité ba ya tout na Paris, bazuri ya mukimi, masa nanga Willy Ondongo masa tinda nanga ba 10 kg bilamba Willy Ondongo na oser arriver na petit nanga Chris Ondongo seul contre tous Fabousi Dibassan na yo toujours na masolo musicien a raté toujours dans l'actualité mingi na tolo na Londres ser nanga Pigeon il y a Ibrahim Nzambe ya nyonso grec L petit ser nanga propre na kata Londres Ripoll petit ser nanga propre Ripoll na kata Londres Ripoll MT Sarah na kata Londres vrai chérie à mannequin na kata Londres petit ser nanga Ripoll Sarah na kata Londres fille moi bien sur l'arabien ta frère na yo Fabousi Dibassan na toujours pisse la par rapport à disque Karaté disque zo bima donc il m'a dit de présenter chanson encore après semaine prochaine tu vas présenter sous la chanson etikali donc mingo bezate de la makamboka qui na bimoke ça le bimoke na te moi image ya audio ya chanson pour esala ke oui bo sentir nzembo boyo ka nzembo oyo artiste na ça parce que vous êtes artiste mais moi je suis l'artiste pas comme les autres dans l'artiste pas comme les autres ni vient pour tout mon parti balobaka ni moi ça na jouer mukima balobaka ni tademba ya Salvador alobaka ndenge Joël Manzeku abeta masolo ndenge Yannick cette étoile na kata Lyon alobaka Yannick cette étoile na Lyon petit sœur na ngai Tiffany Hiroshima kata Lyon artiste ya solo chanteuse dans ma classe na Lyon et moi artiste na venu Fabousi Dibassan na mingi ezate toujours pese la kaka masanga Clovis Luzolo Clovis Luzolo Guilain Kisema Guilain Kisema na bosani yo to siko zali Guilain Kisema Jean Bébé formidable Jean Bébé formidable na kata Paris wana Jean Bébé formidable Hélène Mansanga maman la produit maman la Gracia na Sinzi na Saint-Denis na bosani te Syria mipao mwana mumbele Syria mipao mwana mumbele ya solo Syria mipao mwana mumbele ya solo Maître Pati Kobange mwana centre-ville na kata Switzerland Maître Pati Kobange mwana centre-ville na kata Switzerland ba maître wa confirma na kata Suisse na Los Angeles Maître Pati Kobange mwana centre-ville ya mwana siko zali mingi wa bezate po lelo ya poto présenter ka mambo ya chanson donc mwana nati la bino moi audio moi playback pour moi la ndema mazo kende donc na bosanité journaliste fomi journaliste fomi il faut c'est ça mobile journaliste fomi maman Carmel 00 plus 244 maman Carmel Chiratai na bosanité ba jogo na biso sidanso na mboka oyo jogo Marseille na sanité Rafa jogo na ngai Rafa ba joueur ba représenter biso na Maroc na équipe nationale donc maman Charlotte Pigeon émission pesa tango site pesa tango na Londres ser na ngo sala ki ngala sala ba chemi ba la coste na lati e uti Londres pas ser Pigeon bonsoir ya na bo sanité ba moni ba chapeau na lati e uti Londres ba montre o uti Londres ser Pigeon da sala ngaba sala ndako o mda futa ngo ser Pigeon oza résidence na ngai Fabousi Dibassan chez la mboma ser na chez la maman la mari na kati Espagne na Madrid ser na chez la mboma maman la mari na kati Espagne na Madrid ya moi ça donc ndio ko bosa na kaote maman la mari parce que autres zambi na na bena bamboka ko maman ya chez la maman la mari chez la na lever na Guilain Bégan na kati Paris vina na Guilain Bégan na kati Paris vina na Guilain Bégan yo siko zali ya mwana na mère na kati Paris artiste na bino dans la mingi na ngoleka na actualité te po na la na moi coulisse
mais nazolinga na sabino moi nzembo ndambu nzembo silaki na studio ala résidence esika ngai Fabusi basala na vanda ka ndako bozomona oyo sera na pigeon na Londres yimba futa na ndako sera na pigeon na Londres yimba futa na ndako oyo yimba tinela nga bilamba na lataka donc biloko tuna lata na nga Londres donc yango na tout de la nagi pona lobaka raté nagi pona la sabino o nga za nango na sabino pe nzembo na za nango ma plein bac boka pe idée o artiste za nango nzembo na nga na sali na yembi yango motu te na sali yango kaka normal yo motu za na Londres za na France za partout en Europe oza na posa ba yemba oza na posa nzembo oyo koma yo o contacter nga numéro na ngai ou bien na Facebook na zika kombo na tie komi nzembo na po nzembo oyo za na motu te na yembi yango na biso na marché so na posa ba yemba yo oza na posa ya nzembo o contacter nga na posa liba na fin ya émission comme ça contacter nga nzembo ekomi yo yango na otako nzembo ngo boyoka son boka ma idée donc na posa nte sire mi pa o mwana mombele pena solo voisin ba ko mombele bato ba le panga monene na mombele donc eza ko yango ndenge wasekite ba mombele ba yebi sire mi pa o donc nzembo yango boyoka donc oyo nzembo yango boyoka son soza posa ba yemba nzembo yango nzembo za mutu te na yembi sera na pigeon à Londres moi ndako futaka yango bilambo tinda yango na lati mende dasi na tsonga basanga wili ondongo ike mongwande putu mopatibi ayo yango na yannick seke étoile na kata lion sina mbuma mama na mari katomba total parce que papa na bayan yazo mvila donc mingi eza te tokaka nzembo moi plein pas ça moi bien Avec moi chiffre c'est ça bien, c'est ça biso artiste moi chiffre c'est ça moi bien. Baleine de la presse 4G News. Baleine de la presse 4G News. Hein? Baleine de la presse journaliste o akanga pe ma grave tout. Akanga temsina 4G News. Président Ransou Zolo. Hein? Président Ransou Zolo. Nazo mona bino bana temsina tout. Hein? Baleine de la presse. Ya mwana artiste ata promotion ya nzembo na ye ya ko kaka nzembo. Ça la bien pour artiste et dans la œuvre ils ont été dans danger faut œuvre vous en dire Fabusi qui basana dans la posa ba yemba yo basi ko mono ba tsawana nzembo vela ngako ko umba ko umba zuri ya mukimi jawana atepu papa isola blandile lo mama na kata Paris. Carré, baleine de la presse, carré, baleine de la presse. Baleine de la presse. Je continue comme ça la naïté. Le col à l'église, ma bosse à la yamaka boti maniste. Missionnaire côté dans la cima. Yangana yo c'est boli. Boli. L'amour. Nalela to bando kinda uzuna Fifi mayola bando kinda uzuna kate Penda wangu bando kinda uzuna kate Vena ngaka bomona kata dija ubena kate Yabobo lingo na biswe Ili ngamikala Yabobo lingo na biswe Fifi mayola Yabobo lingo na biswe Dona vioname Yabobo lingo na biswe Yo motola kakinga libalaye Yo motola kakinga libalaye Boni lelo kumyo pesanga mabongo
mingi akoloba eza te Fabrice Dibasana yeyo artiste nene na kati ya Maroc aopanza teke bino moko bomona adecortike biloko na ye moko asala eza te moto susu kuna baoyemba ngo te oyo aye moko apresente bino soki moto aza na poso bayembela ye bor yango oyo ya bino yango oyo balobi oza rumba ya solo rumba oyo napesi yango mpo ya sere nanga Charlotte Pigeon na kati ya Londres ya Ibrahim Nzambe ya nyonso bana ya pesa ntango groupe pesa ntango ya messager vi na ngai putu mopasi bika bana TCB ike mongande levelela babito fungala matoi toyoka kaka vi nanga koko rumba tosa mpemba koko rumba otika nga na souvenir Krishna de Londres Balthazar Krishna de Londres Balthazar biro na ngai atala mosiko ozala Krishna azala nayo Krishna de Londres Balthazar Krishna de Londres Balthazar minga koloba eza te on ezalaki kaka baœuvre ya artiste Fabrice Dibasana babi artiste artiste ezalaka te azalaka artiste na Congo te nazala banzembo ebele album esama ya 12 chansons 3 chansons esili moko na ye nango lelo bomona semaine prochaine na ye na 2 chansons etikali donc chaque semaine na présenter bino bachanson moko po bocomprendre capacité na bavaleur oyo artiste aza nango donc Fabrice Dibasana yeyo oyo eza résidence esika Fabrice Dibasana avandaka toza na vie d'aventure toza na vie ya célibat toza na vie kaka ya artiste nde ezalaka donc awa esika toya mpo tovanda na te esika toya mpo toleka yango moye toinstalle makambo danger eza te mais toza baartiste awa omona résidence oyo moto afutaka résidence awa moto afutaka ndako Sere Charlotte Pigeon na Londres sere na ngai mpena Pigeon na Londres sere na ngai propre Pigeon na Londres ye mofutaka oyo nyonso eza awa tout oyo sere na ngai Pigeon tout oyo Pigeon nyonso eza awa Pigeon donc kalami te donc ndako oyo ekoma kombo nango Pigeon ekoma kombo nango Pigeon mpo nyonso omona Pigeon na Pigeon sere na ngai Pigeon na Londres ya Ibrahim Nzambe ya nyonso Greg L petit sere na ngai propre na Londres Ripoll Sarah MTV petit sere abe na kati ya Londres ambote esika ozali sere na ngai Sheila Amboma mama na Marie na kati Espagne ve na ngai Guilain Begane na kati ya Paris bamaster